Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel TV. Siti ya mama na biso Sylvie Lukeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, bossa abonné. La officiel TV Mode Sylvie. Gai naza responsable ya handicapé. Nous avons plus de 350 personnes vivant avec handicap. Ya basi mbali. Wapi wana? Awa tukomi na dépôt na monga fula na arrêt dépôt na monga fula awa en face. Wana na konti. Yo za titre nini et puis yo za commune. Za na titre dépôt wana ozolo ba dépôt bato bazolanda o ba yebite za na commune nini eza na quartier nini. Dépôt eza na commune ya monga fula. OK. Précisément pembe na Prince ya monga fula. Quartier nini? Quartier bon, talaka to koti sika penza Masangambila dépôt feza na quartier Masangambila voilà. Et yango vraiment tozo ko senga kaka machine na esika ya kufanda. Tozo fanda libanda lokola banyama, lokola batute. Ko baninga bazana esika ya kufanda. Biso esika ya kufanda zake. Atana kinkole mama, olukela biso, kolemba biso te mama. Ta machine wana to sa misala komona ke moya okende senga ta 100 francs pa ya moto ko salate. Poso tangu zo sala musala moni ke oza mo 100 francs ko sumayo na bana na wana. Merci mama likambo na zaki nango besoin ko biso yango wana. Bisiko za mbote mama mbote. Ye aza président kombo nani lisusu? Président kombo na ngeza Papa Tampo Basenyi. Mbote mama Sylvie Lukeba. Asile association oyo pesaka biso esengo mingi kati na mitema oyo biso tokoma anda kozala bato moko tambola okende bisika moko ozomona bazokritike biso grâce na yo mama nzambe apambola yo bisika yo ozali ozwa kimia bapimela biso makolo me mutu bapimela biso te tomonaki mai osalaka mpona biso bandikape tomonaki tosepelaki ya makasi ya kotala initiative oyo ozokotala kete bandeko nanga bandikape batambola na pasi bazomona pasi mutakosunga bango aza te me yo ndeko na biso oza na pasi. Président Tampo ayebisi bino o azalaki nango besoin donc bamonaki événement ndenge tozalaki na association c'est génial elongo na association Azilbe na ba remise ya biloko basepelaki makasi na bito se limité bongo te nde asengi pe ba soki bokasi ekozala bazwa ta machine ya coudre pour que basala atelier bien que Azilbe pe eza na projet ya kosala atelier de formation mais président Pasengi donc ozomona ki eza vraiment important makasi baolanda biso na Sylvie Mode TV bamona besoin vraiment eza ya makasi ya kosala atelier pour na ba personnes vivant avec handicapé bayekola musala pour que bakoma na indépendance moko boye ya kotambola kaka te kosengaka mais yemo akosala cache-nez yemo akosala chemise ateki azimbongo alesi pe aye libota. Donc ce qui kosunga me kozala malamu mingi pona kosala projet oyo ya kotinzela bango ba machine à coudre pour que bakoma pe kosala musala parce que basi ba misusu bayekola déjà kotonga ba misusu bayekoli te bakoyekola pe na nzela wana mbala moko. En tout cas merci beaucoup ceux qui contactent ezali président ko kopesa numéro na ye pour que bato pe baye mbala moko. Numéro na excusez ngo laksa ozama ele mingi yango kolemba biso pete ko biso pete olembi yote na mabondeli mabondeli na biso tosengaka nzambe apambola yo ozala vie ozwa oyo ozongozwa okoma bisika olingo okoma na yango mayo tinelaki biso tomonaki ba velo banini susi na biso ezali ete
machine ya kotonga bilamba toza na susi ya kotongaka bilamba po toyekoli bakutire machine eza te place mpe ya kofanda biso bandikape eza te tokomi mayunga na esika kofanda eza te soki nzambe akokopambola oyo bisika ezali awa na Kisasa mabele ezalaka nango mbongo moke batie biso ata na centre moko boye biso tozalaka biso nyonso tobeta mwa ngare moto na porte na ye quand même na mwa machine na yo ozotonga malembe po se retrouver na vie eloko totikalaki nango ya mutu yango wana velo tomonaki mpe ba réunion tosalaki na ndeko na biso oyo cordon waza na biso wa kontrolaka biso nyonso pe ya kolanda matia na biso nyonso atuka tosepelaka na ye mingi ye apimelaka biso te pe abombelaka biso te kasi mama kolemba biso te machine kaka kotonga bilamba toza na basi na mibali bayebi mosala kotonga toza pe pembeni numéro nanga eza 081 37 43 052 officiel eza na 090 36 36 447 081 37 43 052 090 36 36 447. Merci beaucoup. Merci.